Mbote, boye malamu na Lingala Academy, esika malamu ya koyekola kota ya Lingala pe ya anglais na lombangu pe na lopete. Kombo na ngai Deogracias nazali professeur tope motei awa na Lingala Academy. Lingala Academy ezali chaîne oyo esalamaki mpona kosunga bayebanso bazali na posa ya koyekola kota ya Lingala. Ezalaki pe mpona kotombola culture na biso tope bokoko na biso ya bakongole. Nde lelo pe na likanisi wana tomoni mingi ya bandeko na biso bakongole bazaka na posa ya koloba kota ya anglais kasi bazwaka likoki wana te. Yango wana natalaki pe nalobi tokotisa pe anglais mpona kosunga ba oyo bazali na posa ya koyekola anglais. Yango tobengi yango ESL na Lingala. Na lite ya lelo tokoyekola ndenge nini ya koloba ba alphabet ya anglais. Tope ba lettre ya alphabet na anglais. Kasi liboso to banda esengeli na yo oyeba ete na anglais tozali na 26 lettres. Tope mikanda tukumi bale na motoba. Eloko musu na sengeli na yo oyeba ezali ete na anglais tozali na lettre mitano. Tope mikanda mitano oyo tobengi ba molelisi na Lingala. Na anglais ba benga yango vowels. To na français ba bengi yango ba voyelles. Pe lisusu tozali na oyo babengi ba consonne. Ba consonne ezali 21 tope tukumi bale na moko. Eloko mususu na sengeli na yo oyeba ezali na anglais tozali na oyo babengi uppercase tope capital letter ezali oyo babengi na français majuscule. Ngala tobengi yango mokanda ya monene. Pe lisusu tozali na lowercase tope lower letter. Lower letter ezali oyo tobengi mokanda ya moke. Ndakisa soki okomi A ya monene boye tobengi yango uppercase tope capital letter. Soki tokomi A ya moke boye tobengi yango mokanda ya moke tope lower case. Sikoyo totanga alphabet na biso. A balobaka E, B, B, C, C, D, D, E, E, F, 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 G, G, H, H, I, I, J, J, K, K, L, L, M, M, N, N, O, O, P, P, Q, Q, R, R, S, S, T, T, U, U, V, V, W, W, X, X, Y, Y, bandera susu Y, Z, Z, Z. Sikoyo meka oyo babengi yango ni J, J. Oyo babengi yango ni Q, Q. Oyo babengi yango ni T, T. Okay. Longonya pona yo ndenge oyekoli leson oyo tope lite ya oyo. Kasi avant to sukisa na kosenga na yo lisusu oyebake oyo ndenge nalobaki molelisi tozaka nango mitano y awa tope y na mumbala mosusu pe ekomaka voyelle tope ekomaka molelisi. Na video mosusu na kolakisa yo ndenge nini
y ekomaka voyelle. Oyo ezali suka ya leçon oyo. Soko sepelaki na liteya oyo na kosenga na yo oyeba ko like video o partager yango to pe o kabola yango na baninga pe libota na yo. Na kosenga na yo lisusu soki oye awa mbala sima eke nanu osabone te osabone na chaîne pamba te soki osabone na chaîne okozwa mateya mususu ya anglais. Soki po ozali na leçon to pe liteya oyo olingi oyekola koma yango na commentaire na kotangisa yango na mbala oyo ezoya. Kobosa na kosabone te pe ya koactive notification. Okomona ngonga moko ya muke active to fina yango koma na oyo bakomi tout to pe all pour que ozwa ba notification ya mateya nyonso tu tangu tokotia video. Tokutani na mbala sima. Otika malamu.